L'amour du prochain. Tolingana. Totika somisongi. Bipunda punda biloba loba. Bakonzi bayebi. Nini bakosala na biso. Ezaka bino te na biso na bino na ngai egale biso. Bongo te. La discipline militaire en premier lieu et en deuxième lieu l'amour du prochain. En troisième lieu malaka. Nde epai na bandi bala moko malaka elingi oloba nini? Bakonzi bayebi ke bozali. L'opposition esi esalami mpe eza kokontinue kosalema. Vous êtes là les officiers à tous les niveaux possibles. Vous à la calme. Eza te ke basala soko nini tovanda likolo na podium. Mutu na mutu azala na koyika mpiko. Ezaleli ya ezala eloko moko exemplaire. Vous êtes là à blender bazali en plein mot infanterie. Le patassé, force terrestre. Force terrestre, oye! Oye! Force terrestre, force terrestre. Bozali proposé. Vous faites déjà ma soda à Kala, ma soda à Pico. La presse. Les alliés, extra. Forces armées haïtiennes. Alors, Oyo. Chaque mardi, chaque vendredi, les alliés font une police à l'Ibala. La femme, ce sont des fleurs pour embellir la terre. Il faut embellir, il faut embellir la terre. Toutes ces femmes-là iront dans l'enfer. Biblia ezali, Biblia elobi makambo ebele. Sans oublier auxiliaires comme Bakibangu, Bakibangiste, musulmans, toutes ces histoires-là, ezali ka mpona Nzambe bo. Nasengi kimia ezala, kolobaloba te, koyika mpiko baprojet ezali. Nayebisaki na bakonzi, mpe bakonzi bayebisaki ngai. Cela veut dire, ça c'est tout un bataillon spécial. Et c'est bon côté. La posala nyonso po bozwa kombo ya BCRAM. BCRAM elingi koloba bureau brigade centrale de réaction et de rationnement militaire. Veut dire parallèle na sarma ndenge ezalaki. Bokozala ndenge ya kozala ke ko assister de miyapu na biso eza na misala ebele. Tango okutani na likama na nzela koyeba koloba. Soko oyebi koloba te eza mawa mingi. Eske toza bana mike? Trop parler, trop parler, commandant suprême, oye! Oye! Fachi Béton, oye! Oye! Fachi Béton, Fachi Béton! Oye Koya! Oye Koya! Oye Koya! C'est belle présence na bino, tout le monde en position. Là, il va sortir.
Bonjour, 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 bonsoir, Balandi B52, la mignonne officielle. Nga Mosali Wabino, Mama B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Nae Bisarabiso toujours que Kosale Labino et Zalara devoir pour Nabiso, Tozalara Wana, Tozaloro la voix, il y a sans voix. S'il y a un problème, on est là pour partager. S'il y a des informations, on est là pour vous donner. La famille, cette vidéo que vous venez de suivre, Tindela Kinga Yango et pas ya basi ya basoda oyo mokondi ya mboka abenga ki alobi ete basoda o bazali banda ya mboka bazonga na mboka pona kosalela ekolo mama bazali kolela bana bazali kolela bandeko na ngai mama oyo atindelinga video oyo aza moko ya mwasi ya basoda wana papa misusu basoda misusu bazali kokufa kuna place bazali batusiko place na bamboka oyo bango bautaki ekomi basi bateka bakiti bateka bamapapa bateka boye mpona koluka ko renforcer mibali na bango na mboka na biso Congo. Où allons-nous avec cette affaire? Bandeko o bazoko za pouvoir na mboka. Bandeko baike ba congolais ya solo bazoko souffrir. Na ko tshela bino bolanda moi ba mama wana oyo kabino moko ba mama bazali kolela ba mama bazana pasi ba mama balingi bayeba bazokende wapi mibali na bango bakosuka ndenge nini mibali batika bango na bana batika bango na bamboka mipaya misusu baza bamboka oyo ezake soki ozayo moko ezali kaka pasi en tout cas bandeko tolanda to partager video oyo ekomela bakonzi ya mboka na biso bamona lolenge nini ba mama na biso bazali kolela bamona lolenge ba mama na biso bazali kolela la famille. Moi, j'aime pas quand le maman pleure. Basi tangu balela kezala kama be makasi. Tolanda pona koloba mingi te bokoloba ke mama B52 ozobakisa mungwa ozobakisa pilipili. Tolanda biso moko toyoka lolenge ba mama bazali kobelela mokonzi ya mboka président Fachi Beton. Bazali kobelela mama Denise Nyakero. Botala kaya ba mama na biso. Tolanda. Vraiment ça ne se passe bien. Ya bande kona nganyo surtout o bakolanda video o. Ya eza ngai biso basi mibali na biso bakenda na Kongo na mboka Kongo oyo mukonza bengi saka bango. Alobi bozonga po boya to buda pone kolo. Ba mibali bakei bada bakenda mboka wana ti basali ba 3 ans. Eloko moko ezalaka te kasi na baposte kuna batekolo mosusu batondi bawande baza wana bazosala bazozwa mbongo oyo baza asusi ya mboka wana te kasi biso mibali na biso baza 100% bacongolais du père et du mère kasi bazosouffrir bayeba mpe bien batiki basi na bana seke bango baza basusi ya bana na te baza basusi ya basi wana te ye mokonzi aza ne bien na famille na ye nini mboka wana eza mboka na biso nyonso to bamibali so bandimi baya kobunda mpona ekolo banda bakenda misala basalaka te vraiment ezosala biso mpasi estce mboka wana vraiment estce eza ya biso to eza nango ya biso te mpo mibali na biso badeside bakende bakite kuna baya na mboka wana mpona baya kodefendre ekolo oyo nyonso bozotina na bafo wana botina na bagoma wana baza bango bazotrahi mboka oyo baza susi ya mboka bango wana baza wana oyo bokotinda bango miso mpe baréussir kasi botiki bango ka bavanda wana bofusa bango te eloko te ta transport bopesaka bango te biso tokoma teka biloko ya ndako mpo totinda bamibali mpona bambongo mpo bafutaka batransport kolia mpasi vraiment esali biso mpasi mpenza bandeko esali biso mpasi tosengi na bakomukonzi soki azoyoka video oyo asoki atala yango please aréagir bato baza mposa ya mboka na lelo ezala libere na bamboka bangunya bango baza wana tala ndenge bazokokota bato na bandako insécurité ekoti mingi na ndako na bamboka mpo ya nini mpona bolongoli Costa Mutamba tala insécurité ndenge ekoti sikoyo oyo baza wana baza basala mpona ekolo badefendre ekolo badefendre capitale wana badefendre mpo insécurité barwandais basi bakotakota baza kuna
bamibali na biso baza kuna baye mpo basala mpona ekolo bozwi bovandisi bango botie bango bouton kasi boye bomengo na kongo eza mpona biso nyonso tu eza mpona mutu moko te kaka famille moko te kaka bagroupe moko te mpo badepute balalaka pongi bazolia mbongo koleka biso babasi basoda biso mibali na biso mbongo bazozwa salaire mokie kasi tozobunda mpona ekolo makambo fo kotala yango mpena tozosepela te biso tosepeli te surtout biso basi basoda tosepeli te oyo bosala ezalaka te na barégime so tozalaki boye te oluka solution mpona mibali na biso pardon. La famille, j'espère que tout tu kolanda wana intervention ya ba mama basi ya ba soda oyo ba mibali na bango bazonga kimboka na mbela ya mokonzi ya mboka Fachi Beton Tshisekedi pona bakende kosalela mboka epesi pasi tango na yoki message ya mama na biso oyo nalobi tokotika yango te. Pourquoi? Parce que chaîne na biso eza chaîne ya information. Nous devons quand même informer, nous devons donner l'information batu ba yeba évolution ya makambo ndenge ezali kokende. Ba mama basi ya basoda babeti mbela, ba mama basi ya basoda bazali kolela, gouvernement Fachi Beton babeleli talaka ya mibali na bango, talaka ya mibali na bango bazo souffrir bisika batikala bazali ko souffrir, évolution ezate. En tout cas la grande famille, beau s'abonner, merci beaucoup.